aza mwasi oyo mobali abalaka mais aza soda avoyageaki na colonel na ye sango yeki akufi mais baretrouvaki corps ntango navandi likolo mbeto nazolela ezalaki ndeko na ye nde moto azalaki koya kokonsole ngai ekomaki lokola habitude des fois même toza kolala na esika moko. Donc par exemple sur ma caméra est-ce que comme tina niveau parce que comme awa hein vous avez publié mon tuto publié ma maison comment vous publier là tu vous publier mon tuto son osma c'est pas possible non mais là tu as le matériel quoi papa oh ngo sala ngo banana bien olingi bosa musanga na FTC atiki bo motel sa pour être pas dans mbila la poti pour ça diamant na ina pop na ina tena ngota na komi mwasa sa kanda oh nazolinga oh papa papa s'il vous plaît na bota na trésor nani c'est papa papa ah papa bana dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu personne sur bolanda ngai naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batunyo sur amité ya malamu oyo baluka ka place ko sunga o baluka place ko pesa mbongo na bango tala place ya malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda toujours construit pour na bana na bazanga place ya kulala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na église toujours tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyoso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongi la apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que ça n'a bon Ezali mal boula mo abandé pour ça pour apôtre. Bien aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kotiambongo na yo totongi la banane sika nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo parce que tika la nanunga mutute. C'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma beaucoup tout continuer œuvre tout bandit et qu'il est rapide nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre chaîne, chez Busso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à vous parce que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Je profite de cette occasion pour vous remercier. Mesdames, Messieurs, avant de commencer cette émission d'aujourd'hui, je tiens à dire un grand merci, à remercier notre sponsor officiel parce que c'est lui qui sponsorise cette chaîne chez Busso Télévision et aussi l'émission Bravo Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, merci. Merci de s'abonner à la chaîne Oyo, s'abonner à noter, s'il vous plaît, s'abonner et puis activer cloche, il y a notification pour Zoka. Notification à chaque fois en ligne. Merci beaucoup à sponsor Nabiso, il s'agit bien de Jésus-Christ de Nazareth, il y a des sponsors officiels, il y a émission Oh Bravo Jésus-Christ. On verra toujours que après Sibiso Nyon sont dans le malgré mon pépé, mais on va toujours un grand merci à sponsor Nabiso na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Yo pour linga comme sponsor na yo, il y a sans condition, belelaye akoya pe akoyamba yo pe ako sponsoriser makambo na yo nyonso ya yo ako sponsoriser yango. Je dis un grand merci na fondation Sheila Mwanda depuis États-Unis ou azali kosunga bana bitike ba bakolia à travers orphelinat na ye Sheila Mwanda o izami awa na Kinshasa précisément ou akotonga déjà sombaki lopangu asengi moto nyonso ya bonne foi a contribuer na sac ya sima. Nengo benga maman chez la Mwanda na spot publicitaire koleka à travers cette chaîne chez Busso Télévision bengi beaucoup sans contact. Je tiens à dire à remercier na ba héros dans l'ombre bango bazali wana pona ko réaliser commenter puis
kobongisa son ezala kitoko na bandako na bino malgré tozala mwa difficulté matérielle ndenge tolansaki tobelaki na moto nyonso ya bonne foi ayeba kocha libanga na ye po ete toyeba kozwa matériel ya kitoko po to présentaka baémission mpe na baqualité ya malamu parce que boko déclarer plateau ezali mabe soin koyokana te tout ça ça demande de l'argent raison pour laquelle tosengaki bamembre jusque là bamembre bakosolola mais yo otaka mpe émission yo ata ozali membre te oza na quelque chose na yo olingi ocontribuer mpona chaîne oyo ekende so liboso ainsi que cette mission bravo Jésus ozali kosunga peuple de Dieu en tout cas benga biso na numéro ezali affiché orphelinat le zam qui pleure yé pasali wana kosbela na moto nyonso ya motema malamu oyo Thomas Fabien Kokamba en tant que coordinateur et na mama wechi bakosera moto nyonso ya motema malamu ayeba kosunga po ete bana wana pe bayeba kolia. Mesdames, messieurs et monsieur Bandi la grande bonjour. Bonjour papa. Ça va? Ça va un peu. D'accord. Toyamio na émission na biso bravo Jésus-Christ. Yango obengaki biso po ya koleka à travers cette émission na makambo eko komela yo obangi basala o mabe obangi makambo la yo raison pour laquelle tu nous as appelé pour oya ko exposer ba menace pour makambo eko koleka à travers relation amoureuse ou amoureux na yo je voulais dire na habité bolingo na bino po ne pas toke na bangale belé yebisa biso qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup. Ngai moko na kokite yango na kimeli epa na bino bomeka kosunga ngai soki nakoki kosola na mobali na ngai ya tête reposée nga naza femme oyo babala na bongo naza mwasi oyo mobali abalaka mais aza soda par rapport ya kokendaka na ye soki ameki okota garde aoki okota lundi po abima samedi donc naza na ye na journée ka moko ya dimanche na ntango. Ok. Soki a voyagé donc akei mpona 2 ans 3 ans nde nsima nango aye ya suka awa avoyageaki na colonel na ye ekendaki ye sango yeke akufi. Akendaki wapi précisément ozala clair obali na yo aza soda ya aza policier to soldat oyo bakendaka bitumba ya guerre aza soda FARDC. Voilà très bien. Esika ekendaki bango bitumba sango yeke akufi me baretrouvaki corps tosalaki matanga ngai parce que depuis babalanga nazalaki pa na bango na alpongo à belle famille. voilà Très bien. Kobala quand on parle de kobala bosala kaka coutumier to bokena ma civil to bokena coutumier kaka papa tokendaki ti na religieux nalataki ti alliance. OK. Ntango sango yeke mobali akufi nakokaki lisusu kozonga epa na biso te ifale natikala kaka wana en tant que mwasi oyo babalaki parce que bokilo na nga chaque fois bandaki kolobaki soki azomona nga eza lokola azomona présence ya mwana na ye evandaki ngai wana nayaki kotombe amoureuse ya mwana na bango ya leki ya mobali na ngai ebandaki ndenge nini bokwisa wana bolingo ça commençait comment na bandaki moninga kokena biso mbango te s'il vous plaît ntango mobali akei voyage yo okisango akufi est-ce que famille balobaki akufi to bo absence na ye silence na ye nde peut-être bokanisaki akufi c'est ça si je comprends bien maintenant ntango yo okiki esango pendant combien des années mobali akoyokana te nde 5 ans 5 ans à ce moment-là yo na ndeko na ye ya mobali bolingani baza ndenge nini relation ni bazali nango na moto bolingani baza yaya na leki propre très bien ebandaki ndenge nini bolingana na yaya na leki makambo ekosalama trop tokende nanu à chaque fois na bandaki kokanisa mobali na ngai ntango navandi likolo mbetu nazolela ezalaki ndeko na ye nde moto azalaki koya kokonsole ngai ekomaki lokola habitude des fois même toza kolala na esika moko na ndenge nazokoka komiyeba te ndenge nini natomba amoureuse na ye
C'est par là que na tomba enceinte. Pe na bota bébé moko ya 5 ans, ya mobali. À ma grande surprise, après que Zozem ya mwana wana, vous avez la belle famille to solo ngwaki. Po nga ba tu na zemi za ya nani? tant nazwaki zemi nazalaki epa na bango. Vous avez pas la bango. Yebe mbala zaki avant qu'il ne voyage. Nde ozwi zemi. Mais quand vous expliquez sur place wana to comprendre. Papa, nalobi boy. Tant mobali abalaki ngai akendaki kovanda epa na bango. OK. Après des années après, il a voyagé. Mais kokende oya kokende ya tout nde akei kokufa. Selon auto yokaki tozwaki comme information akufaki. Na ya kotika lepa na bango nasalaki donc na salaki 5 ans epa na bango. 5 ans wana nyonso zemi ya wana ina tuna tango yo ozwi zemi okovanda epa ba mobali yebisa biso ndenge nini okokoya amoureuse ya petit frère ya mobali na yo. Pa naza mutu kovanda pendant une année et demie sans mobali na kokai komi supporter te. Lokola pe leki na koma ekoluka ngai yango wana tolingana ye kaka. Ane koluku ndei na bandeki muninga eza yo to petit frère ya mobali na yo bobo koyisama na ekobo. Petit frère pa koma ekosepela na ngai. Le fait que après yo peut accès. C'est ça. Et bandaki wapi bolingwango. Et pas ba parents ya mobali. Et pas ba boti na ye. Fungwa mama muke après bosalaki nini tango na bandaki muninga na bolingo. Ezaki toujours petit frère na ye, ngai pe lokwana. Naza kosepela na ye, yango wana tolinganaki. OK, tango bolingani. Et ça y combien de temps mobali na yo tikaki azali na voyage? Une année et demie. Une année et demie. Après kokende ya mobali na voyage, après une année et demie, tango au mimoni yo moko mobali azali te, ndengo ko ne yo koyisama epa ya petit frère ya mobali na yo. C'est ça. Après tango bokoyisami suite ezalaki ndenge nini? Ndenge tokoma ekovanda nayaki kokweyisama na zemi. Lokola toyebaki secret wana kaka ngana yake na zemi. Moyen na continue kovanda wana ezalaki biso. Nde na sepelaki nazonga nanu epa na biso. Po soki navandika wana bakoluka batuna nga mituna ebele ebele. C'était un peu ça. Après bosala yimbo zwaki ndako. Aya kozwela ngai ndako, donc ndako navandaka eza ye mutu azwela ngai. Donc ti lelo ezale pa na biso, ezale pa na bango, balukaka bayeba mwana wana na botana nani. Eza facile te pona ko annoncer mbala moko ke na boti na leki ya mobali na ngai. Yango namonaki baye koyebisa ngai ye mobali aye koya tati Maria kota kenda biso toyebi kakufa aye kozongela biso. Babetele lisolo kenga na bota. Yango wana komi kolanda nga partout ko menacer ngai lokola yebi ndako na vandaka alingi ayeba nani afutelaka nga ndako donc azo menacer nga penza. Nde na trouvaki bon nakimele pa na bino po bayebisi ngai bino bobomba bato bomeka kobomba ngai bozwela nga solution na litambo. Yango eloko ememi yo awa. Voilà, mesdames, messieurs, nabanzi bolandi lisolo ya maman na biso na plateau. Moi, idée générale, ya makamwe comédie maman parce que nous sommes dans l'émission yo. Awa. Problème est boy. Maman bomoni avait une awa na kata plateau, c'est une femme mariée. Azalaka moi c'est une femme parce que jusqu'à présent on a moi ça bat. Parce que bakena niveau ya l'état, après ça on va l'appeler ça dot, ba sala civil, ba bakena pe religieux, ba sala pe religieux.
Mobali azalaki garde rapproché ya colonel moko songolo pour ne pas citer le nom. Bavivaka na bango pe bien, mobali ya balié, bafani ndako moko, mais na temps mobali alinga ke ba déplacement bazuye, ayo bana na vane pas na belle famille, na pas na belle famille. Tant va na pas na belle famille. Mobali aza mutu akendaka so ke garde lundi, aroya ti samedi to vendredi. Mais bazaka na mosnai. Bolingo ti et ça dit que mobali ba pesier neza rabebika basboyebika neza soda ba kende ba tindi bango na este pona osisa bitumba na okende este kuna mwasi tikali na lupango ya belle famille na kotika la mwasi ba yebika batika ka mwasi bati musuma zali ba panda bedita mais ya koka kité na kokoka te wana tellement petit frère ya mobali na ye akoma iko ya ba mesanaki ko consoler et tout même histoire na auto ça l'autre fois mais on est ma côté mususu alors ba e ko lingana na petit frère ya mobali na ye na ko lingana wana tant ba lingana na petit frère mobali na ye et ça dit que aye ko zo mukumba après une année et demie ya voyage ya mobali aye ko quand on remarqué à disait mais bon essayé na longwa après ba ko kanganga ba otuna ngai zemeza na aussi longtemps dans le pont ya belle famille ne ko kima na le pont ya belle famille à longwe akayibongo ko futela ndaku na petit frère ya mobali na ye baoluka ndenge nini ba kwa annoncer aboyi kolonga na nitsemi ce qui mambo ali seki ngai aboti mwana siko yana plus de 3 ans et demi tant aboti mwana mobali sango yake akufa par rapport à makamuleka na este kuna nzoka kenengi na ye suki wapi ayeko bima mobali ayeko zonga tant mobali azongi aluka mwasi mwasi na yo place akenda toyoki ke abota kutu d'ailleurs na mbali mususu mbala me ngai nde mokolo mwasi na pesa nyonso pourquoi akoko bota bongo tubakaboli biso te nde mobali alingi ayeba vérité sur l'enfant oyo mwasi aboti nakobanga ke mobali asala ye mabe nakobanga ke mobali asala petit frère ne mabe raison pour laquelle ayewa tomeka kosunga pe tosolo na bango makambo eleka malamu. En fait, c'est ça le problème. Alors, Total Spot Oyo, et puis on se retrouve pour la suite de cette émission. Bien sûr, bravo Jésus-Christ. Shalom, shalom peuple de Dieu, ba mouré ya bravo Jésus, nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe po ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala musala totikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya kolue nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. De retour, mesdames, messieurs, tous ceux qui n'ont pas plateau pour continuer les solos. En tout cas, c'est aussi Sango Awa. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de langues, s'il vous plaît, rapidement. Voilà. Bonjour, papa. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour, Nayambio. Vous allez bien, papa? Soyez ici, s'il vous plaît. C'est là, pardon. Nabi, soyez ici. Papa, s'il vous plaît. Soyez ici. C'est là, pardon. Nabi, soyez ici, vanda to solo là. Noko. Papa. Excusez. Problème te. Est-ce que vous vendez s'il vous plaît? Merci. Yakana no vanda ndeko. Okoyeba makamba benge liot. Oyebi yakana ni. Oyebi et. Nayebi mais c'est émotionnel. Oui, installez-vous s'il vous plaît.
Oh, installez-vous. Merci beaucoup, papa. Vanda nano, tiko kamwa. Le wana lunette, tout le monde a eu peine en elongi. Vanda nano, s'il vous plaît. Vous allez bien? Non, ça bien ni brisque, moi bengi mutu kaka boye. Biso mto benga kiyo, biso neto yesa kia benga yo po yanuki. Vous allez bien? Mazade. Comment on a, s'il vous plaît? Trésor, comment on a? Trésor, vous allez bien? D'abord, je suis bien deuxième fois parce que non, on nous a un peu agité. Ok. Vous avez un problème? Oh. Il y a un bengelio. Il y a un cas très important et c'est sur le nan. Vous voyez, je vais vous tribunal balé. Non, c'est par exemple, c'est ma caméra. Est-ce que comme un niveau parce que comme awa. Hein? Vous avez publié mon tuto, publié. Ma maison, vous avez publié, vous publié mon tuto. Trésor. Hein? Il faut qu'on comprenne que tu ah, peut-être on comprend, mais est-ce qu'il y a un coucou? Est-ce qu'il y a un awa boye, bah tu boye. Hein? T'es là, on a bimi, non, boye, non, non, s'il vous plaît. Banana, s'il vous plaît. Vous avez un papa. Ah. Hein? Banana, s'il vous plaît, Nico. Mais non, grave, boye, vraiment. Non, non, il y a un problème au côté. Bon, quand tu vas caméra, il est au monté au film. Tu me campé au solo, là, ngana yo. Et c'est là que tu as yo pour yambang. La grande. Ni ne connaît en train de connaître son bal. Ndenge na beti la que le solo. On est sur beti ma solo. Nous sommes en profiter ma cambo au téléphone. Nous sommes en monter. Nakamui. Ça va. Alors, tu es moi sa grande sœur, il y a grand frère nos amis pour nous. Nous sommes oyebi tati bien. Tant que vous ça assemblée aux hommes, il faut trouver une solution. Oui, pour bien, il faut comment on t'y plaît. Mais oui, il faut trouver une solution. Madame. Il faut protéger Bino, s'il vous plaît. Ah, il faut protéger Bino, s'il vous plaît. À cause ça, il y a mon côté, à cause de mon côté, entre Bino et Mbali. Na pesi Bino Maloba, parole nanga, à cause ça, il y a mon côté. À qui on est pressé? Oui, le problème, c'est d'ailleurs, l'union d'ailleurs protéger Awa. Ailleurs, parce que c'est un littoral l'année là, grand frère. Tu peux apaiser yé alors ça la mabete yé bisabiso et comment qu'il n'engage ni oko isama et pas il y a moi si à grand frère ah on a relaté le solo on a relaté on a pas isama qui a relaté hein songa biso to yeba n'engage ni bandaki on a pas vraiment pressé quand même on a dans l'est ok on avait vraiment l'est bon ça moi si ba tentative mo mi keza laki moi ba miso bane ko le kale kita ke moi ça ya mais ba miso bane ko le kale ka bon tema da ki moi si na place que tout tika mutu mo libanda peut-être ba na ko tricher libanda to jaki bon peut-être ngalo ko na zawana na sala moi intérêt ni moko boye mais tu dis que aussi là nango et pourquoi famille ba yebité intérêt bango yo sali famille ba intérêt bobo mana ki bokende ko batama bat ba yebate. Dès que l'on mot à la continuité, dès que l'on mot que bon ça on a bien une semaine, 2 semaines, de tiki mais insistance mingi comment qui aille. Yem dans la insister. Insistance mingi ya pour ça la continuité d'a qui aille. Pas qui teke na idée teke to comme net bolimo mo boya makasi. C'est quand que l'on mot boye comment qui est commis. Mais il comment pour insister, vous créer mes rendez-vous libanda etc. Na dape mutu na mobile. Zai beaucoup ça bon net mo église, vous changer moi nzela. Bon que mo kotala ba parents na bango pour changer moi nzela. Famille ba comprendre que oui na dans sécurité il y a moi ça y a. OK makambo sous des contacts. Comment na point que to tika, ndaki ko multiplier des stratégies musu de que moi. Mais hier la grande s'il vous plaît. Et là on y attiré que pas les Kamumbali na yo. Na osta misabino te bo excuse ngai na luka ko yeba nanu. Naza mutu. Mane bode misa mule beta makasi libanda wa me esenge to si sa dossier hein siko boko banga nini kasi elo nyezo banga sabino mais grand frère azana OK akufate grand frère azana soda pe na kao e komi déjà boye ka ya mwana bo pe grand frère azolandela depuis azolandela hein na otamba même dans zo banga même na banzela zo banga na batela bimana ngamboko aso ayeba ngwa po ayeba ngwa na sananga na mboko te comme ça na mikendela yeba so ba ayeba ngwa na simana qui a bangonga na zawa vraiment tout ça c'est toi. S'il vous plaît, grand frère, on doit finir ça, s'il vous plaît. Il y a papa, s'il vous plaît, je te jure, Bakota grand frère, oh yayo,
tobengaki awa akosala eloko moko vraiment kobanga eloko moko te akosala eloko mais que découvrir que kasi oyaki mpo na biso mpo na nini mais soki yebi eza bongo so bongo moni nabima na non kobima te ngai na kosenga yo boye ose calme grand frère ayeba kizemi wana eza yo si il de demander pardon tu vas demander pardon oui beaucoup c'est un grand frère s'il vous plaît beaucoup c'est un grand frère chef s'il vous plaît pardon vraiment bon c'est calmé et le comment tu es comment naturel aux assure n'angate merci beaucoup je profite pour remercier les membres Nyons Oyo la commission Bolingo à travers cette émission membre d'honneur il y a émission Bravo Jésus-Christ merci na comité Bosalangani Banaya Londres Royaume-Uni voulais-je dire merci Namino namoni da groupe WhatsApp Namino namoni pe groupe yaba na France namoni pe groupe yaba na États-Unis yaba maman bana te bo excusez nga ba maman ba responsable s'il vous plaît bo excusez nga sur le mabe ba responsable États-Unis namoni ya États-Unis Canada ba osangana France Allemagne Suisse partout wana bino bozana groupe moko groupe ya Royaume-Uni Angleterre bango nyonso kuna bazana groupe na bango oyo esengeli tosomba caméra alors mbongo tokobimisa na chaque groupe oyo musique oyo ekobima na ya bato États-Unis Canada oyo ekobima na bato ya Allemagne et tout pour que tosomba matériel émission oyo eza so kitoko nzambe apambola bino nzambe amona bino na bolambo kosala biso en tout cas je suis vraiment très touché na bolingo bolakisi ngai beaucoup c'est là papa s'il vous plaît on a besoin de oya en attendant voilà il est là bonjour papa soyez le bienvenu s'il vous plaît bon salut Gabi hein on se kotanga awa botie ba caméra bo filmer ga pourquoi limisa pas lotango benga obisingani na ça qui que au gagner na concours na ki oya ki marche bon so na gagner na concours madame botie ba caméra bo on mila kanisa yo limisa na papa limisa que ça soit la première fois et la dernière fois pourquoi tu as biloko biloko pas biloko pourquoi tu as biloko ba ko kata s'il bokata biloko pourquoi tu as biloko bino c'est pas possible non s'il vous plaît médecin tu as biloko bino s'il vous plaît tokati papa oyabi biso bundira ko na mboko limbisa nga papa na rata ba masasi likolo mais kata na bato vacha ba kata ba makolo limbisa nga papa son sima c'est pas possible yo ko na te no tshaba matériel ko limbisa nga papa na zoni sim est-ce que ko va na mo muketo sur ok bon pesa kana apana pesa kana no eloko bo benge kana non na ko pesa est-ce que moni bande ko bazawa na te d'accord non c'est pas possible papa c'est pas possible d'accord s'il vous plaît papa est-ce que ko va papa s'il vous plaît papa oh ngo sala non s'il vous plaît d'accord papa est-ce que ko vanda d'accord papa est-ce que ko vanda na sala ba s'il vous plaît papa s'il vous plaît na sengo pardon papa na to comprendre te bien mo lingi bo samusanga na FDC est-ce que c'est calmé non s'il vous plaît papa nangai mais moi si nangani c'est ma femme de OK na bana na mbo o le ki nanga propre tata moko mama moko quatrième na biso famille OK awa ba yo sala ngape na yo sala ni to benga ki yo po likambo isa ale sengi to solo likambo isa moi si on a révélé yo et le mot très important ils a malam pona yo mais soki likambo isa apoye bisa nganga moko OK mais apoye wa te ko tiba caméra après tu peux ça s'il vous plaît est-ce que koyo kanano et ko battre la paix ko sunga yo loko yo kanano est-ce que ko zo esika ovan Trésor papa s'il vous plaît sois no esika ovan Trésor ya awani pourquoi benanga na téléphone to ebisanga ke tokutana mais c'est le monsieur oyo moi mbalo neno ta neno na libumo aso benga ngai s'il vous plaît papa soki bakamasa malunga te na kosala mabe awa na plateau na bino na kokoma biloko na problème te ba vato so po kata ba biloko na bino OK bokata ba caméra bokata s'il vous plaît c'est pas possible papa non s'il vous plaît attends un peu merci beaucoup na ndenge opesi biso attention makamba weza malunga problème te to solo là mais kasi makamba ba menace bo bakolo bandenge ni ano kwa bana yo lo bikano
On vient à ça. N'a pas cadeau, mais n'a pas cadeau. Mais ça cadeau. Après tu sors la famille. Premier cadeau, pas tout tangala. C'est tout tangala. Cadeau ezali. Parce que on a pratiqué par le baka. On facta la respect. On facta la respect. OK. On compte alors déjà on facta là. Avant to porte ma camo, on a fait on a monté ça. Reste pour les na carte. OK. OK. Mais ça cadeau. Non, c'est ça. Là si ça peut, là si ça likamo pe non. Cadeau. OK, cadeau. D'accord. Merci beaucoup. Rapidement. La grande. Kobanga no lokote. Nalingi ozala clair, oyebisa biso iloko bengeli mobali na yo awa. Oyebisa vérité. Papa, yebisa biso nanu. O déplacer qui? D'accord. On doit madame. Quoi? Té, na okoma wana sima. Mais moi ça m'a on a enseigné à l'oba s'il vous plaît. Yaya? Na mena osengo kinya. Oza mwana mobali, makamsusu faut pas qu'on résoudre on a kanda. Kanda isa okobeta boye uzokisi obomi eza malamu te. Na kosengo makimia erigné s'il vous plaît. Nzamba to kimia la motema parce que là parmi loko wana luka oyeba si lelo ndo oyeba. C'est vrai. OK. Je dois vraiment kimia pour ça la désordre te. Pour ça sali désordre et qu'on risquer à ebiso makamusu te ya minene. Yo na kosenga yo ke bandeli tina suka. Après ne reçoit décision moko pour que tu résoudre le problème. D'accord. S'il vous plaît. Pour nga santé za bienté, nazo bela. Moni des fois ba na kokate. Non, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Maman, la grande. Oui, papa. Nini ezo déranger, tu peux nini nini koloba et pas ya mobali na. Tati. Ntango okendaki ndenge tozwaki sango koza esu na bomoi te tati. Naza quand même mwasi ata yo mo 5 ans. Nakokaki su kosupporte absence na yo te. Ndenge namonaki ozomenase ngai okoboma ngai funa yebiso kaka tata mwana ngai. Atiango ya na ye koyebisa Kabangola aloba ala tata mwana na botisi mati na nzeli. Omoni mwana mwasi. Na zata na iloko moko te na tia. Ata baloba kalu. Odi mbongo kisonde za pasi. Na kanisa basenga na 5 mutu ngombe. Na pesa 5. Noko na bango alobi 5 ya mukena ba 5 10 na pesa. Bona mwana mwasi. Na ye awa na desena sona mboka na kisasa pona kile ngora. Quand on a tiki qu'est-ce que je peux dire dans la tiki guerre, la tiki soda, pona tika kisoda. Oyebi ke bukonza munene awa ya soda kufanya na este kuna. J'espère que vous avez été bon maquillé dans est. Là, on a ça qui peut bien naïe. Tout ça qui sait que tout ça est payé. Quand on va bomber, ça il se fait tout. Quand on l'ouvre, là, si tu fais ça qui soda. Na ke Angola, na balunda kuna, na ke ko luka ba diamant, to ça ba makamule tawana ko longwa ko kimana nyu kwa mbi. Yo c'est ça pour na ye, même na peine ça ça pour na ye. On a dit na tika qui est pas. Na souffrir, et on a changé qui look. On comprend? Dans son ballon vérité pour la trace. On comprend? La constitution qui n'a pas changé. La solution, malgré la communication, madame, moi, si on n'a pas, c'est que c'est un peu, et c'est même souvent que rappelle, c'est 10 ans, va supporter, à quel point dans l'église. Mais là, on coûte à botte. Ma botte fille, c'est ma botte fille. Papa, c'est des chapas. C'est le papa. Papa. Oyebi mobali wana lekini selo ngala leka. Mobali wana lekini selo ngala leka na noté papa.
Non quoi. Pas mieux comme la maman ça. Na yebit na yebit. Bon, ma soda pas c'est pas la maman ça. OK, très bien. Mais ça fait. Très bien. Naza na Lelo. okoyeba mais okoyeba on akana boy. Okoyeba on akana boy papa na. Bravo, merci fait. Merci. Souci la ngati akina yeba muto aboti si moi. Akolo bandenge ni na menatsa boy papa. Bibi ça muta mabe hein? Hein? Bibi ça, on mabe hein? Bibi ça. Nda la boti sonante. Monsieur, na boti moi parce que tu dis musala qui soda, il n'a ni OK. Tota. Il fallait moi t'apporter pour ba soda. Donc bon apparaît sur tout que ba si sur bebo l'homme ba na ika na kangi ba ka chaki. Pour ça qu'il soda ba boya. Mais tant on dit moi sur dit soda, il faut boita, il faut dans la maman. Sala, Just, Yabolingo, Ponaba Orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, le ZAM Kupler, Avenir, Yaba Orphelin. Pas na biso. Naya boye alobwa zwanda kubona ke pana bango basinda kubona soki na monga fula Battez la kimia. Donc sa respiration, battez la kimia. Nabike et ça la passe. Mais c'est ngelo zo kimia. Ko mutu na zali so yebi mobali wana osala ni. Non comment? Ta ko bomaye. Po aleki zelanga na lekaka. Ba mina ba pa so sambongo na ngai. Kwa depa kwa. Era pesa ki 10 Victoire Ngombe, ba opesa ngo 30 Victoire Ngombe. Ngala bibiso makila tumba musa bibiso makila bibiso. Papa. Lika monini, olingo on contrôler. Trésor, on contrôler moi ça y a na hôtel trésor. Contrôler qui na. Trésor, dis moi contrôler ici. Un contrôleur qui. Bon, ça le va là pourquoi? Le va là benga nai. battez la kimia. Merci. Voilà papa. Merci. Papa, est-ce que nango senga yo eloko moko? Na osengo kimia ko papa. Ogomo bangisa ngai. Ogomo bangisa ngai. Franchement, ogomo bangisa ngai sikoyo po. Na to ale bana ete po yo na olingo boma sikoyo olingo misanga. Mama boko bome utu papa na ngai. To yino awa ne ko misanga mute. Papa sona. Nana bezo na tika bana ngai te nana bezo ko ta boloko te s'il vous plaît. Soko boma zela ko boma libana. Na osengo pardon. Ah non, boma te libana. D'accord. Ah non, te libana non. Okasanga na kufa. Ya vanda. Okasanga na kufa. Ya vanda vanda s'il vous plaît. Hein? Dibisha. Ndumba. Ya chef. Est-ce que tu connais que ça l'émission Toyo comme Kamba ni baïb ça? C'est pas d'accord. D'accord. Il est qui ça contrôler moi ça, il y a contrôler moi ça, il y a ça qui n'est pas interdit. Et non, ça va faire sortir. Ça va te bien sur la papier. Même maman papa. Non, ça va te faire sortir. Il faut que tu chapeau et pourquoi vous avez fait une petite chose pour ça. C'est pas possible. Mais on dit on n'a pas eu pour ça dans la coupe bon. C'est pas possible. Obi ko mo bank sangai. Ngana oko na bade obabulingo na na biso ka émission po na invité ma belle sœur yawa bakanda bo na ko supporter ti. Pourquoi ça na passe na comprendre mais problème moi c'est na ngate pourquoi trésor. On a quatrième na biso. Trésor ibaté, c'est na niveau yé pas que c'est. Nous sommes moins na bota. Ngana na yeto boti te biso to kana no ndeni sito boti mwa. Oh papa na ngai. Papa s'il vous plaît. Ndumba. Na sengo kimia. Non, donc papa s'il vous plaît. Eh, de yo mi sanga mbu. Et li boka te émission po na moni ya fanda. Boka ta to si toka ta na émission po ngana wo. Toka ta c'est caméra de souci yope. Na te caméra te. Bon so ba toka. Lingi sanga yi. Problème ezali ngai na lingi nde to solo la. Siko yo pesa na nyamuti. Yo ngo sala mabe wa papa. Poko mo bang sanga ba menace so abo ngana ko kalanga ngote. Comprendre l'émotion. Comprendre l'émotion, comprendre. Ata yo za mwa mobali, kaka o makambo yelingai. Maman bibiche alobi yo bane ko na temps. Mobali nini? Maman bibiche.
Pourquoi quelqu'un que bota libanda? Voilà, merci. Merci tout naï. Bon, tout ça là tu nous sommes Maman Bibiche. Ba erreur na yeza nini oyo etindaki yo motivaki yo kende libanda. Papa na ngai. Moi c'est nini akoni mobana la mobali. Yoka papa, yoka ba erreur. OK. Toke, na linga ko alobi pe mingi yo po yoka ba yoka ba erreur na ye. Tokende. Banda mobali ya bala. Soka meki okota mosala garde. Kota lendi po abima sabeti. On est rare à liboso hein. Au tigi moiti, OK garde ata yo moko za na place na ye. Donc s'il vous plaît. Bon, na donc na yoka na otaka na ote sobe be erreur na yo. Na ote sobe erreur na yo. OK lundi ozongi samedi hein. Samedi. Samedi très fatigué. Soit niveau. Na on ça na mboka. Ya mabete. OK. Non, c'est la mboka. O ça limboka. Et bon moi so ya yo moko. Na ça na kangola kinduma. Papa pourquoi ça? Na zotalisa yo na yo. Maman, erreur muto zani. Comment na makamolo ba on c'est très important. Ce qui a vécu qu'on voyager. Eza pour na 3 mois une année. Et ya mbala suka awa ake pour na 5 ans. On va episa biso ke tati akufa une année après. Tout les là. Non seulement nga moko mais la famille na ye. Peut-être si tu comprendre kai. Non tout. Moi c'est quoi qu'on vend mon balance à kufa avant d'akabo 5 ans. Vanda azo ke ne l'église ça c'est la tata. Wala kindumba. Kindumba. Et là la couture botité. La couture botité. Moi na baba samoyaki okufite papa. Même samoyé na kufi. Quand les aïe qu'on a ta fille ça la 40 jours ça là. Quand la une na pile au 20 pieds. Ngana mo pa yetsa bino na kufa. Akuna pete. Moi na kisa no sona. Sona so bega te webi na bangola na basuka kuna na balunda. Babatula bato baluka diamant. Mais ça la raté. Na sali boy. Tebe na kimina ngena ete. Kono mwa ete tu kwa kangola na supri communication ça la raté. Si on a ti communication na la social famille na tika mwasi. Na tena kote ba diamant na simbo. Bon on songa mamo ate poani. Obanga ki ba yo kangela yo. Na banga ki ni ba kangela za kile ba maki. Nzai na ye kwa sa chef na biso za chef na biso. Oni makambola kuna tena pe makambola ça yesila. Na tiki bongo tena ça pourrait se prendre dans mbila la petite comme ça la diamant. Na ina bon. Na ye ya mota na komi mwasa sa kangela. Mpo ça ni fitana na. Pe ata mwasa sa na kombo na ngai. Komba famille biso ela tai. Make bota na mutu mususu. Nazo linga. Oh papa s'il vous plaît. Yo, obiga yo como ba isenga yo. Yo. Ko, leka soba. Noko. Papa, that's it. Eli, soit boka ya vanda. Merci. C'est comme ya boto to tika na biso. Alors, nana lobité okomi mama boy boso lobito tika nini. Na kokoya. Boso ba pasi kala nzatu wami pali na kokoya. Ba boso. Na zata na nyongo ta. O atanzi moko bona tika la famille. Surtout no bona baba temba. Biso to sanga ka dini tu. Nekute. Tata mwasa biso biata ne. No bona baba boya bindi tu. Tamutangwe oyo yati ya mtu angombe. Elisa non. Apesa ta mtu atabate ata même Elisa ta makala wana osunga ngani. OK d'accord. Mais siko nana lobité boyi. Toko suka. Ano kwa bana. Ambongwa pasi. Nazo raisonner moi si. Na zamba na osala na raisonner ka bibishi. Nzamba yeba. Ndoka tenga ti ba botisa ye. Ba lekanzi la wanga na litaka. Moi c'est ça fonga be ça toboka. OK, merci beaucoup pour token mulaite. Ma bibiche. Likamuni ngwe bisambali na. Lobaka kapo okufa peta obuma oteto o calmer. Surtout ebe ki tati akufa. Peka siboya yet. Abosi tambali msiboka bona. Na lingi na mobali wana. Mais bon faire liberté. Na lingi na yeba nani abotisa. Muka so muka mobali abotisa. Moi même ko gango ngana suite. Asini tira na kifwana sire. So na ebika ngana na yeba oya leki nsira na ngana lekaka. Oya leki balabala na ngana lekaka. Olia lekana ata ko lekate. Abotisi.
nayebaka mwa mobali wana ngabi soki nayebika mwa mobali wana bomona makelele esila nalinga nayebaka garçon wana oyo meki soda papa memi drapeau ya RDC nazopunga bitumba na guerre natiki mwasi moseki soda eza mpasi siko civil wana nalingi nayeba civil wana obika so nabika civil wana apesi mbote na bino olongi esili natiki on assure que on peut se moto civil wana civil batango bango bazolia bafoma sango nene ndakona na soda na te nayebaka civil wana na osasi mobilité ataka komba civil wana la grande songa biso papa moi les anani te kobima te zala wana papa s'il vous plaît zala wana loba na yo to si sa dossier yo ako silika na yema kokita oh na kiti na nga déjà na liga na yebaka civil monsieur na sire na yebaka civil oyo achaki ma femme légitime wa potisi ya pangi soda to na test no te na yebaka civil na la grande moi si na ngatseni très bien la grande yesa biso papa moi on sali nani c'est soulagé. Zama Keso C'est soulagé. Suba Keso papa on que c'est soulagé. non ya kutibino ate Keso non vanda Keso parce que vous pas respect tout ça bien papa s'il vous plaît tout c'est maîtrisé papa papa anja ke no pote mo ke no yibe ya nanga sunga no tele kinanga sunga no to ba mutu ache vanda nanu papa s'il vous plaît est-ce que vous guitez non moi ça pote batte s'il vous plaît oh papa vanda s'il vous plaît merci mama nana cheyo mukumba nani obota kina nani mobali nani peut se lika mon peut to umeli penal s'il vous plaît pardon excusez-moi oh papa s'il vous plaît noko dans la papa s'il vous plaît est-ce que vous banda vanda ko s'il vous plaît Keso leke soba famille kako pour tika kiye vanda non s'il vous plaît vanda toka sambe na ibite zana parce que na toka sambe leke na ko sawa asa témoin ça nous tout bien pas ça très bien mama na cheo sem obota na nani tati onyokolinga pe mingi oki reconnaître pe mibunga na ote papa ata appel ata mokolo moko totikala ekobenga ke naza na bomoi naza quelque part papa bon petit bon petit problème te Zumba Polasso moi ça nandimi yango me yo mpoza mabe tati combien d'ailleurs tout toi comment yo merci on dit que la sorte de comportement moi sauté na sur la tête la salle ni bon so pexanga yo sambela nzambe na yo lenge bato bazabia basa na nzambe ne basawa sambe yo pena po sambela nzambe na yo ndumba bino basi so bobala déplacer quelque soit akeka ta brasa villa oti ko bota basi mabe tati 5 ans après et so ta ko bote 5 ans bon ça après ta kufa oh ya waka bota yo na boti pe na mutu musute nana oh ekomi nini nango tati olingo andi ekomi nini obala sobenga te na somba oh ekomi nini yango nasobanga pe ti wapi papa oh obota ina nani bika mutu musute na yoki voilà il y a autre mama pardon obota ina nani mama naboteka na kati ya ndako na bango na kati ya ndako na biso oyoki obota ina oboti kati na tati malembe te
na makasi te so pe na makasi seke na oloba lisu te okoloba mama okoloba ndumba naza na prison nandimi bondumba na ngai nandimi oyo yo tomona te oke pendant 5 ans papa naza mpe mwana nazolata maske ya fiese nakati ya ndako moto aoki oloba na ngai ta jete maza te mpo na nini nabotali na trésor nani c'est papa papa ah papa bana papa c'est pas possible Tito pardon on équipe avant de non est-ce que Kovanda à partir de l'élo mais c'est non yokanan natoka sasuki mutu mususu trésor yo mama tokabwani biso tokabwani trésor dibisa monsieur boso comprendre nga leki na nga wapa na kitsa leki na nga trésor oyo leki na nga s'il vous plaît nalobi boye papa boye tokoza solution te non yoka nalobi boye est-ce que vous se calmer est-ce que okokita mwa moke hein papa bana hein se calmer na mwa moke s'il vous plaît tosengi pardon kita na mwa moke oyo osalelo monsieur mabe nalobi oyo osalelo moya mabe nalobi ndumba papa s'il vous plaît ndumba voilà mesdames messieurs on est obligé de couper cette émission c'est pas possible il y a Rovanda non non comprendre kitana ne ok tata moko mama moko ati ba na bisa na bidis mais je t'ai dit toi mais je t'ai dit trésor je te ramène Panisai ma c'est pas possible non Panisai papa ça fait là qui quand le journaliste so bisa na tika ok leki na yo bota mama moko tata moko ata quatrième la famille la biso bota na place ça quoi li au pexai gate pas bête on ça ngombo mabango to tali non Papa, s'il vous plaît. Bokata la mission. Bobi Misaïli bana. Eli Misaïli bana. Papa, nabia. Nalobi boy. Nalobi oya ko memanga papa. Oko memanga. Papa na toda. Oko memanga. Merci. Lokwa bana. Oko memanga. Bravo. Nazobela. Oko memanga. Merci. Merci beaucoup. Nakokana makapte. Merci trésor longa. S'il vous plaît. Trésor longa. Est-ce que oko kitabuke? Trésor alonga. Oko memanga. Trésor moni. Trésor moni jota bibish. Wala makila na yo. Wala makila na yo papa. Nzela yaya le kaka trésor aleki. Makila na yo. Go yaya yo kaka trésor yoki. Gato kabwani. To kabwani famille kabwani. Oui, et kabwani. Singa famille pe na kabwani. Sikata na kati. Bako futa. Bako futa. Grand ngombe na ngai zonga. Ya pesa ka 10. Nasa soda. Obi kana ambila. Obi kana mo na coach. Non. Monsieur. Na bien. Est-ce que na bien? Obi kana ambila. Est-ce que na na hôpital? Ngala bunda pa na RDC. Na yebi. Sokeli torenjo katana nga pona bino. OK. Obi bona civil. Non, to yebi. What's na kete? Si te ko tsana kete. Ni na no ba kende. Ko tsana kete. Na ni ba kende po yo kende. Pardon pour mon temps m'abêter. S'il vous plaît. Voilà, mesdames, messieurs, on se retrouve prochainement pour la suite. On est obligé de couper l'émission. Voilà, merci beaucoup. Pardon. Pardon. Bien-aimé dans les Seigneurs, na pamboli bino na kombo na Yesu place na sukolanda ngai nga naza madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo balukaka place ko sunga o balukaka place ko pesa mbongo na bango tala place malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat Sheila Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ko lala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na ba église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango pasa luka bana nyonso ba sepela
Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire à Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que c'est un bon mot, Ezali, Moulamo, avant d'être apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place, il y a malamu ya kuchambongo na yo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te kopambo la génération future parce qu'à tika la naningwa mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma bobo to continuer être tout bandit et qu'il est rapide, nzamba kozanga te kopambo. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans les noms de